Bonjour mes amis, bon vendredi à vous, c'est la Rodriguez. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je me porte à merveille. Ça fait beau en Hollande et tout va bien avec moi. Ma santé, ma famille, tout va bien. Bon épino à vous allez bien? Bon qui français. Les autres d'après tout, na botama na Cameroun. Donc ma première langue c'était le français. Mais quand tambola tambola ya parents, tout se retrouver dans le portugais, tout se retrouver dans l'anglais. Donc international la Rodriguez. Donc je voulais parler un peu sur cette situation troublante. Hmm? Premièrement, on a présenté ma condoléances et pas la famille faire gola. Famille mobimba gola. Nzambe azala na bino liwa ezalaka na maboko ya nzambe ata bato balobi ndenge nini soki nzambe alobi ke non okokufa te okokufa te soki okufi c'est parce que volonté na ye e permettre ke otika biso malgré ke biso moko bato ya mokili biso moko bahumain toprécipitaka liwa na biso. Donc je voulais parler ceci. Biso bafricain il faut tolongola likambo oyo ya kolobaka ke non moto soki abongi ou bien nzambe apamboli ye na bamoyenne financière aza bien na vie na ye il faut kaka ezala kisi. Bien sûr kisi existaka oui tonie yango te mais eza eloko moko oyo toza na bapreuve nango te eza tangible te. Donc echapaka biso moto oyo aza na kisi na ye etali ye moko na nzambe na ye. Et puis azana ba sacrifice oyo asalaka na makambo oyo yakenda komiloka. Donc nga nazoyoka mawa komona ke mama moko akufeli mwana na ye ndeko moko akufeli mwana na ye na ba réseaux sociaux tozoya kopointe badoigt mpo na video moko ou bien voice moko moweyi moto azalaki souffrant atikaki toyebi ke moto soki aza na maladi akoma kodélire bafièvre wana ezalaka bapasi wana ozocomprendre ke non naza na place ya pasi okobana koloba bilobela obana kotouche n'importe quoi obana koluka solution mpona pasi na yo wana elongwa. Ok, donc eza makambo ebele tokoki kozwa yango kaka au sérieux te. Tokoki yoka na biso tozwi mayele mais tokoki kozwa yango au sérieux te tozobebisa tozobrise bafamille mobimba. Est-ce que tozosepela na situation oyo tozobebisa na carrière ya musicien na biso tolingaka mingi? Est-ce que kozala na bainspiration ya malamu ya kosala banzembo mpo na biso tosepela? Et puis, en tant qu'humain, tu vois la mutumawate vraiment, tu y a bambé ma banga na public boy. Nzambe to sambela rapi. Asova batebele. Moi si oyo bakangaka ya ndumba. Batu nyoso baninga ba bamba ye mabanga. Nzambe ye mo kalobagini. Oyo eza na lisumu te atombo la brique abamba mama oyo. Mutatombo la ki. Non, pour dire que nous tous, on a nos erreurs. Et on laisse Dieu juger. Il faut tous ramener ma provocation. Donc, qu'on se préserver. Na makambo oyo to moni que non oyo. Et aussi mbate. Na koko ki nango boyete. Mutu oyo. A côté de bisika mabe. Nzamba laksara ne biso. Na ko approcher ete. Na ko sala chemin nanga. Mais biso to lingi mbongo na ye. Mais ba acte na ye. Bo lingi angote. Bo ko sala sacrifier. Yo ndeko oyo za na France oyo ndeko agola oyo zoloba yaya. Kasi so aza ndoki zongisa tike oyo afutelaki oyo yaki poto kende obandela vie na yo kuna na Afrique après oya susu. Total so oza na monoko na monopole koloba ndenge ozoloba bongo. Il faut pas accuser les gens pour rien. Il faut avoir des épreuves. Des preuves, pardon. Donc voilà, c'était la Rodriguez. Moi vraiment, dans 100% des pères et des mères pour faire Gola. Donc voilà. C'est mon opinion à moi. Et pour contredire un gars commentaire sur Bolingi. Sur Bolingi PT, bon week-end à vous. La maman présidente de tous les abonnés vous aime énormément. Totika ko condamner batu so toza na ba preuve te. Totika ko salir ba vie batu na ba média boy. Nen tozo sala, c'est pas bien du tout. On est tous des humains. Wapi amour wana. Amour ezate. Yango tozo évoluer te tozo zonga kasima. Ndoke munene toza na yawa to liara biloko na kasi mundele ti ba vient to mataka butu moy tozo so labo na téléphone ndoke munene mundele ti mais est-ce que batu basi batika ba Facebook to yebi ye kazandoki botika ba YouTube to yebi ye kazandoki botika ba TikTok non. Donc chacun prend sa part. Mutu na mutu akofuta lisumu na ye.
Donc, c'était la Rodriguez. Bon week-end à vous. Je vous aime énormément. Bye.